Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Tout d'abord tokobandela bino na sango ya esengo oyo tokoyebisa bino ndenge nini Zakari Baba Baswe le grand moula asili kotombola montole na ye pe lelo oyo tozali na accès libre ya kobenga ye honorable Zakari Baba Baswe. Bandeko babolingo Zakari Baba Baswe a mérité esika na ye parce que azali moto oyo a travaillé mingi pour na peuple congolais. A tomboli mongongo ya ba peuple congolais oyo bazalaki yo au fin fond na kati na ba village oyo to bandaka ko penser te que un jour ke bato wana bakoki koloba pe mokili yoki bango ezala bakonzi ya Congo. Mais lelo oyo Zakari Baba Baswe kaka na stratégie na ye atomboli mongongo ya bato wana pe lelo bato mingi baza na kati ya Kinshasa bakomi koyeba ba makambo nini ezali koleka na kati ya fin fond ya ba Congo na ba village ya mike grâce ya Zakari Baba Baswe. Grâce ya Zakari Baba Baswe na ba région nyonso ya Congo kaka ndenge atambusa ba micro na ye pe na ba caméra na ye lelo ba Congolais na kati ya Kinshasa bakomi kozwa même ba nouvelle okokende na mwende ditu okoyeba ba nouvelle ya mwende ditu okokende kuna na kati na ba village ya kati même na kati ya Bandundu na ba village ya kati wana nyonso tu pona nini grâce ya Zakari Baba Baswe atambusi micro na ye pona koe pesa na moto nyonso tu azwa occasion aloba po ete bakonzi pe bayoka bango. Donc pona biso tokoki koloba boye pona bato mosusu nde bakoki koloba ete Zakari akomi député national, mais biso tokoloba ete Zakari asakomaka député national utakala ya zalaka na ye deja molobeli ya pepe utakala po babiloko ya bandaki kosala ezalaka ba rôle ya ba député national oyo peuple avotaki ndenge bango nde bakoki kosala. Mais ba député ebele bazalaki komona tango ba voter bango bakei kuna na parlement bakoma na bango kolala bapongi ko ronfler na kati ya parlement oyo bato bakendekende koluka kaka ba $6000 na ba jipo ofele baza kopesa bango. Yango wana problème ezali boye ndeko Zakari Baba Baswe epesi esengo po ye akokende penza kolobela ba peuple na kati ya parlement. Kaka ndenge bomonaki azalaki kotombola fimbu na ye wana ndenge pe fimbu yango ekokende kofiakula ba oyo nyonso tu babengi bango ba dormeur na kati ya parlement. Yango wana ndeko pona biso tokoloba ete Zakari
azalaka na ye déjà député ya peuple depuis kala. Mais lelo nde sikoyo ezui forme oyo bato bakobenga ye député. Mais azalaka déjà député molobeleli ya peuple po rôle oyo Zakari Bababaswe a joué na kati ya mboka na biso ba député belé bakoka kosala yango te. Ba député belé bakotaka kaka na parlement na esprit ya $6,000. Bakende kaka po babenda kaka mwa balar na bango. Mais bazalaka na bango ba dormir. Mais lelo to sepeli po to moni te to komi na ba député oyo bazali capable ya kokende kosala quelque chose na kati ya parlement. Par exemple, ceux qui te jouent honorable Francis Kalombo, te jouent honorable Jekoko, te jouent honorable Mama Wivine Moleka, te jouent kozwa susu Zakari Bababaswe, pe na bandeko mosusu pe ba koti oyo bazana idée ya malamu na banzi ete mbalo penza peuple akoyoka akomona ete makambo oyo azali kolinga bato bakotombola mongongo na kati ya parlement po ete basalela bango ba makambo ya malamu. Pe toyebi ete fimbu ya Zakari Bababaswe ekofiakula na kati ya parlement na ndenge ya kosakana te. Yango wana tozali kopesa ba félicitations na Zakari Bababaswe, les grands mola o mérité esika wana po ete yo zali moto oyo biso tozali koyebisa yo ozalaki déjà député national utakala po ojoua barole oyo ba député belé bakoki kojouer te na kati ya mboka na biso po role oyo joua na mboka na biso ezali nde role ba député bakoki kojouer yango. Mais ba député belé tango bakoti bakomi kozwa ba $6,000 bakomi na bango ba dormir kolala bapongi. Yango na tozali koloba Zakari Bababaswe tozali ko féliciter yo pe toyebi ete yo kutu tozali na mingi ya koloba te, tozali na ba conseil ebele ya kopesa yo te po toyebi ete okeinde kaka po compléter ba acte na yo ba œuvre na yo o bakisa yango ye lisusu ya mingi po oso sala ya mingi yo eloko kaka biso ba peuple tokoloba na kaka Zakari merci po ete osali ya mingi na kati ya mboka na biso. Opesi ba solution ebele na kati ya mboka na biso grâce na yo makambo ebele échanger na kati na mboka na biso. Alors oya koloba n'importe quoi na kombo ya Zakari c'est que ayebi ndenge nini Zakari Bababaswe a travaillé na kati na mboka na biso te ebele pe bayebi mais baza kosala hypocrisie baza kosala neti ba ignorer po na kaka système ya kimotema mabe. Mais Zakari Bababaswe azali moto oyo azwaka déjà kombo ya ki député bandakala na kati na makila na ye ya nzoto. Mais lelo nde sikoyo ezui forme po ete a remplir ba formalité nde ba bengi sikoyo député honorable. Donc azui yango sikoyo na ndenge ya forme mais liboso déjà biso toyebi te azalaki déjà député po ajoua déjà ba rôle oyo ya ajoua koleka même kutu ba député oyo bakendelaka ba $6,000 kuna na kati ya parlement. Mama Rosalie na pesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge papa Roger auti koloba. Zakari Bababaswe oyo to bengi lelo na kombo ya honorable. Oyo lelo kombo oyo bato mingi tango mosusu na ndenge ya miso bakomona ete ye azui kombo wana ya député kaka nde tango bavote ye. Mais soko tali na kati na molimo okomona ete Zakari amibenga maka déjà député national pour na peuple congolais utakala depuis kaka bandaka ko servir peuple. Oyo lelo Zakari soki balobi ete babengi lelo député national. Oyo lelo bato balobi ete honorable ezali kaka formalité. Mais Zakari asi apportaka kombo wana kala. Mais lelo nda eko pesa forme. Na kati na eloko yango po ete a remplir ba critères. Mais soki totali malamu, Zakari azalaka déjà député utakala. Po ba makambo ya joie. Ba rolo ya sala. Ndenge lobi papa Roger. Azali kutu moto te oyo ke biso tokoloba ete Zakari Bababaswe akomi député na ndenge ya
ba formalité oyo ya remplisaki pe peuple andimi ye pe balobi ete ba vote ye Zakari akomi député. Mais soko tali na kati na molimo na miso ya molimo okomona ete Zakari azalaka na ye déjà député utakala. Yango ete tosengi na ba peuple nyonso tu bos to sepela ya mingi po ete tokomi kozwa bato oyo toyebi ete tozali na confiance na bango oyo pe ndenge ntango bakokota na parlement bakokende kozala badormer te, bakozala bato oyo bakokende kosala mosala penza ya ndenge ya solo. Yango na Zakari Bababaswe ndenge ezali wana azali penza molobeleli ya peuple kote wana tobanga te pe ngai nayebi ete fimbu na ye wana ekokende kofiakula na ndenge ya kosakana te. Surtout bino ba dormer, ba député oyo bokendeke kaka po bozwa ba $6000 oyo boyaka epai ya peuple tango ya ba vote kokosa bango ya tokosala boye tokosala bo soki bokomi kuna ale bokomi na bino ba dormer bokomi kolala pongi nde bato ya bongo oyo ete ebongi ete fimbu ya Zakari Bababaswe efiakula bango penza na ndenge ya kosakana te, kolamusa bango na pongi bakendeki po balala pongi te ba ronfle na kati ya parlement mais bakendeki po ete basala po na peuple. Yango ete tozali kokumisa nzambe mingi ndenge nini lelo Zakari Bababaswe alati titre ya ki député na ndenge ya forme, mais na molimo toyebi ete azalaki déjà député national ya biso ba peuple po ete asali ba makambo oyo ba député ebele bakoka kosala yango te. Tozali kosepela mingi po ete tomoni ete ndenge bazali kokoma ebele soko ozwi ba honorable Francis Kalombo, ozwi ba honorable Jekoko, ozwi ba honorable Mama Wivine Moleka oye kosangisa na ba Zakari bato ya boye na kati kuna toyebi ete bakosala ba makambo ya minene. Me bandeko babolingo na tango oyo nakoyebisa bino ete boyeba yango Zakari azali moto oyo akosala mosala na ye na ndenge ya propre pe akozala moto oyo akozala na logique ya makambo. Esika ezali A akoloba A, esika ezali B akoloba B, esika ezali C akoloba C. To boyiba député national to monaki mikolo eleki ba député national bakomi na bango bato bakomi ko corrompre bango facilement bakotinda epo na likambo akenda zola yango solution. Député akei kuna ba corrompre ye député a changer dossier a komisi yango na makambo mosusu pona koya kokosa peuple me mbala oyo toyebi ete ekozala opesi mbwa boyi. Yango na tango bandeko babolingo nazongisi bongo maloba epai ya Papa Roger po ete to continuer masolo na biso. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kozongisela ngai maloba. Bandeko babolingo tolingi tokota na dossier moko ya monene ya kafukafu tozali ko révéler bino eloko moko bandeko. Otango toyebisaka bino bandeko soki batieli bino babilili na internet bozali kotala bosukelaka kaka te koyoka kaka maloba oyo bato bazali koloba okapte kaka mwa eloko moko oyo ozalaki nango besoin après oyo mosusu balobaki ozwi obwaki po ntango mosusu oyo obwaki wana yango nde ekoki kobikisa yo pe kofaire comprendre oyo bamakambo ebele oyeba ndenge nini okoki kotambola oyo ete okosama te mbala ya nsima. Mais tokokota nano na dossier wana kala mingi te oyo tokoyebisa bino lisolo ya Vital Kamerhe, Martin Fayulu na Félix Tshisekedi kuna na Addis Abeba na Ethiopie sika bazalaki bandeko toko révéler bino eloko moko bato mingi batie yango kate mais toko révéler bino ezali révélation monene oyo toko fungulela bato babiloko oyo Félix Tshisekedi alobi bandeko a révélé eloko ya monene mais bato ba comprendre yango te. Mais avant de koma kuna toko remercier na ndeko moko azali bongo na États-Unis abengaki biso mais atikaki message na ye na répondeur. Vraiment to sepelaki na message wana ndeko alobaki ba biloko moko ezalaki penza capital o ezalaki ba révélation bandeko.
atalisaki babiloko ya minene bandeko po ete ndeko alobaki moke me arevele mingi bandeko. Yango tokosenga na ndeko soki moyen ezali sala tu o contacter biso po tolingi ete tosala émission moko na yo pona tokoka o enregistrer yango pe to passer yango po tomoni ete Nzambe apesi yo sagesse ozali na makambo mingi oyo okoki kofungolela ba Congolais. Ozali na makambo mingi okoki koloba pe ba Congolais ba comprendre. Mais ndeko esalaki kaka pasi pona nini malobo yo tiki na répondeur okoki koloba nyonso te. Ndambo yo lobi édifier biso pe toyebi ete bato bakolamda yango bakozala édifier. Yango na tango tozali koloba ndeko kolemba te sala toujours contact na biso. Komela biso na adresse na biso ya diaspora-rdc@zoomel1000.com. Ndeko komela biso pesa biso adresse na yo soko zali na adresse ya Skype. Pesa biso adresse na yo ya Skype. Komela biso yango comme ça biso tokotindela yo invitation na biso pe tangu yo ko accepter nde tokosala tout to entrer en contact na yo to solo la penza malamu ndeko po ete makambo yo lobi ezali makambo moko vraiment capital. Yango na tango oyo sans plus tarder na kosenga na papa Botamba tiela biso message ya ndeko po ete bandeko Congolais bayoka eloko nini oyo ndeko alobi po ete alandaki émission tosalaki ya soi-disant Bishop Chatumba na Mama Kalanga pe ndeko aye komona ete ba makambo minene oyo biso tolobaki pe touché pe ndeko aye kobakisa kaka ya muke bandeko oyo wana bakisi bandeko alobaki mukeme alobi mingi. Papa Botamba, message s'il vous plaît. Die Nachricht wurde gespeichert. Nächste Nachricht. Empfangen um 5:31 Uhr. Merci mingi. Papa Oshena Mapsali. Landaki bino bien bakomante bobanda kosala na ba intervention ya ba makalanga basoki Bishop Chatumba. Intervention na ngai na lingi na nalobela kaka soi-disant Bishop Chatumba mpona okaki alobi mopaya akokozwa bokonzi na mboka te. Me na tai na Bible Joseph azalaki mopaya na mboka Egypte kasi azalaki mokonzi monene kati na mboka wana. Me kokamwisi ngai Bishop azolobaki mopaya akokozwa bokonzi na
contre ya likambo nzambe asali ndenge boza koloba wana ke Joseph ezali mokonzi kouta na nzambe solo soki totali ya solo mokonzi ezali kouta bana nzambe me ezokamwi Zum Löschen dieser Nachricht drücken Sie die 2. Zum Speichern dieser Nachricht drücken Sie die 3. Um die Nachricht noch einmal zu hören, drücken Sie die 4. Um sich empfangen um 5:35. baroje mpona moni katalaki nakoki komepresente te na serika anonyma kasi nazali momoko na bandi na mboka États-Unis na New Hampshire, État de New Hampshire esika na fandi nde ndenge nasalaka mwa intervention moke mpona ndeko oyo aza komibenga mosali na nzambe me eloko aza kosala po nzambe kati na ye ezali komonana te parceke epelobi ete Yesu abengami Prince de la Paix engi koloba ete moto oyo azali koyamba molimo na nzambe Yesu aza kati na ye esengeli apesa kimia na bato nyonso me namoni bishop wana eloko azokosala na televizio wana ezali kimia azali kopesa kati na bato te eza kopesa mopulu alors yebisa ngai nzambe azali nzambe ya désordre te azali nzambe ya ordre nzambe jamais akokolinga esika mosali na ye akende kopreche mopulu te me ndeko eloko azokopreche mopulu alors ye moko alobaki ete basali na ngai okomona bango na nzela ya misala me ndeko wana eloko azali kosala akende na nkombo ya nzambe te parceke azali kofingisa nzambe un homme de Dieu akokoleka liboso ya télévision ndenge alati wana te parceke aza lokola tata bafidele wana baza lokola bana na ye akomi lokola modele me sikoyo ntango aleki ndenge wana eza lokola azokolakisa bolumbu na ye liboso ya bana ezali malamu te esengeli vraiment ameka prendre conscience ce qui aza vraiment un vrai serviteur de Dieu parce qu'un vrai d'abord un vrai serviteur de Dieu akokosala biloko ndenge wana te serviteur de Dieu asalaka likambo oyo nzambe atindi tomoni basali na nzambe nyonso oyo nzambe aponaki bango babanda kosala eloko nzambe ayebisi bango bakokosala jamais contraire na likambo oyo nzambe aza koloba te me ndeko wana nayebi te soki biloko oyo azali koloba ezali mongongo na nzambe aza oyo nde kosala boye konda kosala boye Zum Löschen dieser Nachricht drücken Sie die 2. Zum Speichern dieser Nachricht drücken Sie die 3. bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti koyoka pe bino moko bouti kolanda boyoki ndenge ndeko auti koloba ndeko alobi mokeme alobi mingi ndeko alobi mokeme alobi mingi eleki kutu ndenge boza komona soi-disant bishop Chatumboyo aza kozwa 30 minutes koganga koloba pona na suka na yango bato ba capte eloko moko te bato bamona kaka ke agangi pour rien yango tosengi na ndeko sala tu komela biso na adresse email na biso diaspora-rdc@zoommail.com komela biso pesa biso adresse na yo ya Skype soko ozali na yango comme ça biso toko entrer en contact na yo po tolingi vraiment totikela yo osala intervention moko meme ya pendant 20 minutes oloba na ba peuple congolais toko faire passer yango parce que tomoni ete ozali na elembo nzambe apesi yo mingi kati na yo okokoloba pona ba peuple congolais yango ete oyo lobi na répondeur ezalaki moke mais tokolinga
tosala émission moko tokopesa maloba ndeko oloba oyo nyonso tu ozali na yango na kati na motema na yo po ete ezali maloba oyo kosunga bapeuple congolais mpe tomoni ete molimo ya nzambe ezali kati na yo. Alors bandeko babolingo toye kokota sikoyo na dossier oyo toyebisaki bino dossier ya kafukafu. Dossier yango ezali nini? Bandeko, ba image moko elekaki na internet oyo papa na biso Wechi apesaki maloba na bato ya opposition Martin Fayulu, Félix Tshisekedi na Lisanga Bonganga. Bon, Lisanga Bonganga zwaki te oui non na ezalaki Kamere, Martin Fayulu na Félix Tshisekedi. Mais eloko moko toyaki komona ya monene bandeko, ba peuple congolais il faut attirer attention na makambo yo bato bazali koloba. Soki bozali bato bozali ko attirer attention, bokomona ete ba politiciens ba kobanda ko kosa bino te. Bandeko, boyebi ete mikolo utaki koleka Tshisekedi apesaki interdiction bato ya IDPS balobaki ete gouvernement Joseph Kabila to reconnaître yango te soi-disant pour na bango Tshisekedi nde alekaki président. Après tango ba élection eko bima ba député ba bimaki pene ya Tshisekedi, ba membre ya parti ya IDPS balobi ke mutu moko te akokota na kati ya parlement po ete gouvernement na biso tozo reconnaître yango te. Même bandeko mosusu na poto awa bengaki mpona kokebisa bato wana oyo basili kopesa bango baposte kuna na parlement. Mais bato mosusu deja bakomaki koyima na CC balobi non biso ndenge ezali wana biso ezali nde peuple muta apesi biso bokonzi, peuple nde alingi tosala mpona ye. Mais pourquoi Tshisekedi na bato ya IDPS bakokoloba ete biso tokota te? Non, biso tokokota. Bandeko epesaki mbai. Pe bandeko mosusu awa na poto bandaki kobenga bango mpona kotindela bango même ba menace de mort. Balobi soki bokoti na parlement bokomona. Me bandeko ba bolingo likambo ya kokama poto yebisa bino ke likambo ya 6,000 euros oyo to $6,000 ezali likambo oyo moto nyonso to azali kokiengi dila yango bandeko na ndenge ya kosakana te. Bon mutu nyonso tu motema na ezali kobabila $6,000 na jeep. Pona nini nalobi boy bandeko? Papa Wechi kaka na ndenge ya biluka na ye akendeki ko découvrir esika Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe na Martin Fayulu bazalaki kuna na Addis Abeba. Bakendeki pona ete bakende komeka kotante kopesa pe mwa ba maloba na bango po ete bayoka bango po ndenge Vital Kamerhe azawa na bandeko motema na ye eza kobonga ta aza komona ete avanda lisusu 5 ans na touche aza kosala nyonso aza kobeta ba match ndenge nyonso. Mais Vital Kamerhe azoyeba te ke basi bakangaki robinet kala o nyonso azosala kaka eza kaka aza kolekisa na ye tango ye moko pa yebi keloko eza te. Mais azali kolinga kaka kosala babiloko mpona nini po ete bamona ete azali quand même. Mais eloko eza te. Bandeko babolingo yoka sikoyo révélation ya monene yango na toyebisi bino ete radio Zoumel 1000 tozali radio ya ba peuple, tozali kaka kati na bino pe tokozala kaka tokotika la kati na bino pe tokobanda kopesa bino basango. Likambo yango ezali nini? Monsieur Wechi kaka ndenge monoko na ye o ndenge tolobaka ete lolemu na ye toboka ye soki likambo ese bimi na monoko na ye ebimi kaka problème ezalaki nini bandeko? Monsieur Wechi atuni baye kopesa nani Félix Tshisekedi maloba. Monsieur Wechi atuni ye tomoni sikoyo ke bobimi ebele na députation bobimi ebele kuna na nini. Mais sikoyo tozoyoka ete bana ya poto mosusu baza koloba ete bino ata mutu moko te akota na parlement po na gouvernement na bayebi yango te. Mais sikoyo lobi nini bandeko? Bolanda révélation oyo tozali kopesa bino ezali très important.
Tshisekedi alobi aye kokoma place moko alobi boye omoni pe likambo yango ifo tosolola yango lisusu bien mpo na nini parce que na ntango ya baélection bato mosusu batekaki bandako na bango, bato mosusu batekaki bamapangu na bango, bato mosusu batekaki bavoiture na bango mpo na basala tu baluka baparticipe na banini yango. Donc il faut toluka tovanda tosolola lisusu mpo toyeba ndenge nini tokosala. Donc kolobake bandeko bango ndenge bazali wana mitema na bango ezali kobabila bakoki jamais kotika ba $6,000 wana déjà ezali ke bazoyebisa bino indirectement ke non ndenge ezali wana tosalaki pe ba dépense mais ndenge ezali wana tokosolola po toyeba nini po projet na biso ndenge ezali bavote biso quand même mais il faut pe toyeba ndenge nini tokokozongisa ba dépense esika tosalaki ndeko mpona koyebisa bino ete balingi kozwa bato lokola bazoba oyo wana Félix Tshisekedi alobi ayebisi bino ke déjà oui bakokota na parlement mais o nyonso azolobaka ke tokokende na tosolola ezali na yango kaka forme kolobela po déjà bango moko bazomona ete moyen barate bambongo wana eza te mais nakoyebisa bino eloko moko bandeko boyebi eloko nini boyebi ndenge Félix Tshisekedi alobi bandeko nakosenga na bato oyo po ntango mosusu soki biso tolobi yango bato bakoloba bato wana boye nakosenga na bandeko ndeko oyo akolinga ndeko oyo akolinga congolais oyo akolinga auditeur oyo akolinga radio Zoomel 1000 esepeli kozwa contact na biso soko kolinga to passe yo oyebisa biso combien ba député bafutaki bato oyo basalaki candidature na bango po bakoma ba député bafutaki combien po Félix Tshisekedi aloba ete bato batekaki bamapangu na bango bavoiture na bango mpo baparticipe boyebisa biso participation ezalaki combien oyo moto akokaki koteka lopango boyebisa biso participation ya kozala député bafutaki combien na seni mpo na baparticipe oyo ekoki kotindake moto ateka lopango bandeko mpo na koyebisa bino ke bato oyo bazali na posa ya kokota omoni ndenge baza kokosa bino omoni ndenge baza kodrible peuple bandeko soki bayebisi bino montant oyo bafutaki na seni mpo baparticipe bandeko yo moko kose pose question est-ce que yango nde eloko etindaki ke bato ya oyo bamambo ya IDPS bateka bamapangu parce que montant wana bandeko eza kokamwisa soki totali kote ya présidentiel kuna nde toyebi ke bafutaki mbongo ya mingi mais tosengi na moto oyo akolinga ata na telefone benga pesa biso réponse loba ke député bafutaka combien après biso tokozwa message na yo ndeko tolekisi yango soki mpo olingi obenga biso tozwa rendez-vous osala intervention na yo po ete tolekisa yango tokosala mpona Félix Tshisekedi azozwa bato neti bazoba loba kaka na kamere mbala moko wi tokokota po ete tokokorate $6,000 te mais tika kokosa ke omoni bato mosusu batekaki bamapangu bandeko bozomona te kaza kotuna aza kolinga koyebisa bino indirectement ke bato ifo bakota mpo barécupere mbongo mpo bayeba ndenge nini ya kozongisa mapangu na bango mais ndeko badepute oyo bato basalaki bapesaki bakandidature mpo bakoma badepute na seni bafutaki combien oyo moto akokoteka lopangu na mutuka bandeko bomonaka mosika mpona koloba mingi te papa Botamba tiela biso bamaloba mpona kolakisa bino ndenge nini ye moko Félix Tshisekedi asayebisi bino indirectement ke bakosala tu bakota oyo nyonso ezali bapréparation bazoprépare peuple postima baloba ete tala bato batekaki bamapangu na bango banini eza lokuta bandeko mpo tolakisa bino ete bino badiaspora congolaise oyo bozali na poto boza koboma nzoto pamba bapoliticien wana baza bato ya kolanda te baza na bajeune na bango baza kobeta bango awa baza kobetela bino bamasolo mosusu tala sikoyo bino mosusu bopesaki bango interdiction bolobi bokota na parlement te sino te bokotrahir biso mais boyoki ndenge Félix abandi déjà koloba omoni bato batekaki bamapangu na bango banini mpona koyebisa bino déjà indirectement bakomi koluka baraison oyo ntango bakokota na parlement nde yango wana baraison bakopesa bino me bandeko boyebisa biso badepute bafutaki combien po bateka bamapangu na bango balobi oyo bateki bamapangu bamosusu bavoti bafutaki combien mpo na participation toza kozela baréponse epa na bino nde tokolakisa bino esika nini lokuta ya Félix Tshisekedi esika ezalaki papa Botamba message s'il vous plaît. Question mosusu awa na poto balingi bayeba
soki ba député oyo ya IDPS baza élu boko siéger na parlement oyo balobi parlement ya fraude. Position na bino eza ndenge nini? Nako renvoyer bino na position à président, nga d'abord décider na niveau na nga, mais ce qui est vrai, na oki pen déposita na ko lo bango parce na ki moi mofika mais on a tout internet mais na ga lo bango. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu de l'imposture. Donc, imposture, vous avez dit, la présidentielle est contenue la législative. Là, je me vois très mal aller siéger à côté de gens. On a dit que Haïti vote il y a peuple. Le gouverneur, comme on a dit, qui ne pouvait même pas avoir 1000 voix. Quand on dit que Namboujima est totalement premier tour avec bulletin de vote. Moutouana a été ma premier. Est-ce que vous avez une imposture en c'est trop grossier? On lobby, c'est comme un collègue, ça n'a pas de sens. C'est un voleur, ce n'est pas, sa place est en prison, pas au Parlement. Donc, les gens on est allé partout dans la Congo, et donc, vraiment, moi, je comprends que tout que nos sièges on a fait jusqu'à nouvel ordre. Donc, c'est-à-dire, ceux qui justice, c'est ça, les réhabiliter, va gagner. Et il y a quand d'en face, il y a quand on a dit ça. Alors là, d'accord. Mais ce que il y a l'hôpital, non, je ne vois pas comment, même par solidarité avec nos amis qui ont été lésés, on ne doit pas. Enfin, mais comme on a dit, il y a un débat, on a dit qu'il y a un problème personnel. Tout engagé, on a dit ça, total a raté. Côté Bambou, délai on a. Donc, des gens ont vendu une parcelle un véhicule pour avoir moyen, donc il faut peut-être tenir compte dans l'élément donc ce n'est pas une décision que on a dit on a compris pour c'est une décision collégiale à prendre en commun, solidairement. Okay. Tokosenga na bato ya mayele bino moko bo comprendre maloba ya suka ya Félix Tshisekedi alobi mingi. Donc ndenge zali na boye bakaete bako croiser na couloir na ba Zakari Bababaswe, honorable Francis Kalombo, pardon, honorable Zakari Bababaswe, honorable Francis Kalombo, honorable Wivine Moleka bako croiser na couloir bande ko likambu ya $6,000 ko kanisa teke bako tika yango kaka boye. Po ete Félix alingi ko faire croire na batoke bato bateki ba mapangu banini mais bandeko to sengi na bino lisusu boyebisa na biso participation ya ba député ezalaki combien oyo moto ko teka lopangu na mutuka balingi po ba ko préparer bana poto baloba ete tala bato babebisaki ba mbongo na bango to ko tika boyefo bandeko déjà ndenge ezali wana bakokota o nyosu baza ko sala mangungu ataba baza bato ya lokuta mais bino ba peuple congolais soi-disant ba combattant boye bakaite boko tika la na soni bako décevoir bino bolinga te Joseph Kabila azali mokonzi ya Congo pe ko monana pe ko lakisama pe bilembo ko monana bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti koyoka pe bouti kolanda wana ezali elobeli ya politique. Donc o ezali raison o bako pesa ete bandeko ba bebisaki bambongo na bango batekaki bandaku na bango batekaki ba mituka na bango omonike tokoko tika bango boete vomie to kota poto luka tozoka même mbongo wana poto bebisaki mbongo pamba te bandeko yangana toza ko yebisa bino boza ko miboma pamba boza ko tindaka ko bebisaka bambongo na bino bako yana poto boza ko salaka ba cotisation boza ko pesa bango bambongo mais bazali na ba jeune na bango bazali ko sala sala ba peuple congolais soki boza mayele. Ceux qui boza mayele boko comprendre. Alors, ceux qui siko bango ba koti na politique, ba koti siko na kati ya parlement. Donc koloba ete baza ko reconnaître que Joseph Kabila azali élu officiellement par le peuple. Bandeko, tomonaka mosika. Tomonaka mosika bandeko. Makambo tozo yebisa bino ezali révélation to pesi bino tomonaka mosika bato bakokota po ete toyebisaki bino to lobete misu na bango ezali kaka likolo ya 6,000 wana na ba jeep
pona nini baza kotala intérêt na bango baza kotala intérêt ya peuple te yango na toyebisi bino tolobi bino sikoyo ba combattant boyebisa biso liti nini sikoyo bino bozosala yango na tolobi ete moto na poto atovanda topense tosangisa mayele toyeba ndeni tokotonga mboka baopposant congolais baza na bango batu ya lokuta baza batu ya lokuta baza bafaux tête baza bafaux tête bandeko na banzi ete tolobi muke mais tolobi mingi bino moko bapeuple sikoyo boraisonner na makambo tolobi po bomona ete esika nini bato bakosakana na bino bandeko nasengi lisusu na bino baauditeur boyebisa biso participation ya bato baparticipaki po ete bakoma badepute bafutaki combien na seni participation na bango ezaki combien po ekoma ete moto ateka lopango ateka na voiture pona koyebisa bino ete Félix Tshisekedi aza kozwa bato lokola bazoba loba kaka mbala moko ke tomoni tokokota pona toza na besoin ya 6000 wana mais kokosa teke botekaka bamapangu boteki na bamituka toza bana mike te toza bazoba te bapeuple congolais sikoyo nde fo boyebaka bato boza kobenga bango balider bato boza kobenga balider na banzi ete bokobomana na poto bokosala bamakambo ndenge na ndenge bino nde bokobanda kobima bazoba bandeko tozali lisusu na annonce moko tokopesa bamakambo ezali koleka na Angleterre ezali penza soni pe mawa bandeko ya Angleterre batindelaki biso message balobi foto lekisa yango toloba yango ezali na Angleterre kuna ezali na pasteur moko Ogi na pasteur Kosi tango tolobaka ete bakongolais nani bakonzi ya Kongo mitema mabe Joseph Kabila boye mais toza komona pe boza kokondane kaka bakonzi ya Kongo na makambo eza koleka na Kongo mais bino pe bozali ya bolingo ezali te et surtout na bino basali na nzambo ya mikolo boza kobima bolobi ete bino nde boza koloba bakopesaka baprophétie mpona makambo ya Kongo boza na bino bafarceur boza baescroc bandeko ba bolingo problème ezali nini problème ezali boye pasteur oyo na babengi na kombo ya pasteur Nkosi azalaka na esika na ye esika sambelaka na bandimi na ye mais likambo ya kokamwa oyo pe lisusu pasteur Ogi ayebi ke muninga sambelaka wana na bandimi na ye mais pasteur Ogi akamati akei asombi esika oyo pasteur Kosi bandeko kosambela mais bandeko boyebisa biso bolingo yango ezali wapi bozoloba kaka bolingo pona Kongo bolingo pona Kongo mais bino moko kutawa awa na kati ya poto boyokani eza te nde na kati ya Kongo bokokende kopesa bapeuple congolais solution soki kutu awa na poto boza na mitema mabe koyinana jalousie alors pourquoi bokobanda kopromettre bato bazali à 8000 km bonheur avant ya kopromettre bato bonheur il faut nanu yo moko batala esika ozali soki mpenza bonheur yango ozali koloba ozali mpe na yango tala pasteur mibale soki kutu ezalaki moto mokili na pasteur tokokoloba nde moso mais pasteur mibale pasteur na kombo ya Ogi ayebi ke muninga azali na esika na sambelaka wana mais ye préféré kaka kende kosomba esika moninga asambelaka boza komona soit disant bapasteur ya lukuta bapasteur oyo bamikomisi bapasteur bamiyibi baza koyiba bato bambongwa oyo moto lokola pasteur Ogi oyo azali moto oyo azali koseme batrouble aza komibenga pasteur bandeko yango toza koyebisa na bakongolais bandimi bakongolais toza koyebisa na bino soki bomoni ete bapasteur oyo bino bolandaka boza komona bamakambo ezali clair te bandeko bovanda na bino na bandeko pourkui bokendeke kuna bino nde moto bozali koantete bango bovanda na bino na bandaku po ete bazali kaka bato na lokuta yango wana tokosenga bandeko na bandeko bapesaki biso message oyo tosengi na bino bandeko botindela biso penza information yango très bien pona tomeka kosala émission penza pona kolobela likambo ya pasteur Ogi na pasteur Kosi ndenge nini pasteur Ogi akei kosomba esika o muninga asambelaka na bandimi na ye ake kosomba kuna ezalaka te yango wana tozali kozela nouvelle na bino botindela biso penza nouvelle yango malamu ebongo na banzi ete
tokosala émission mpona kolobela likambo yango bien bien. Bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Ennemi ya Congolais, Congolais mosusu te botika kokosa babomi Congo tozongisa makanisi na nsima ya 32 ans wana tokoyeba bangu na Congo. Bango ki bazali na bolingo ya Congo fa bana kobeta bato na nzela tobana na bapake na nzoto bien kolata sokoto ya basoda to babenga mutu na Congo kolabo yango te ce n'est pas ça to kofinga président de la République ou bien Mama Olive Lembe yango te to changer mentalité to kongwana. Na yo na oya ngai soki na malamu nde totongi mboka ngai mwana ya Congo na litala ya mboka nalingi na telema mpona suna Congo pema ya Congo eponi boso te Congole nyonso basengeli ya telema moto oyo azali na bolingo ya mboka na ye Congo akolakisa yango na misala na kati na mboka na ye. Voilà, moto ya boye nde tokoki kobenga un vrai combattant. Iso ba diaspora tolamuka na pongi tozali kolala mingi na badiscours ya lokuta Congo ya mwana nyonso yango tolobi topesana na Congo ekende liboso Congo ya mwana nyonso yango tolobi topesana na Congo ekende liboso. Un vrai combattant azali kokombattre na kati na mboka na ye et non à 8000 km kaka maloba ebele ba œuvre emonanaka te. Ezali na besoin ya makanisi na yo ya malamu ezali na besoin ya makanisi na ye kuna ya malamu ezali na besoin ya makanisi na nga ya malamu soki tokanisi yango nde mboka ekei liboso Congo ya mwana nyonso yango tolobi topesana na bango Congo ekende liboso Congo ya mwana nyonso yango tolobi topesana na bango Congo ekende liboso. Zumel 1000 radio ya vérité Longonia.
Washington, Oli Matondo na kati ya Paris, Fumu na Bwala, Guy Lucepe na kati ya Hollande, sans oublier Sylvine Zadi, Minou Pembe, vraie chérie Maman Rosalie, Papa Roger Aye, Bazobanga, Bazobanga, Papa Roger Aye, Bazobanga, Bazobanga, Maman Rosalie Aye, Bazobanga, Bazobanga. Mobeti bato, mofingi bato, mopesi témoignage ya mabe mpona mboka bolabola. Tobengi ye nani ye kibolabola. bandi ko babulingo na bandi duti kolanda emission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumeli bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.